Fin de polémique entre Ferregola et Fally Ipupa. Ferregola dépense largement Fally Ipupa sur le plan musical et sur le plan Yakozo Bambongo, sur le plan argent. Ferregola dépasse parce que nous avons bel et bien vu en 2022 les concerts de Fally Ipupa. Vous achetez Onga de 100 francs congolais, on vous donne un billet. Tandis que pour Ferregola, vous achetez le billet à 3000 francs, on vous donne un cadeau d'une bouteille de Henken 0% et de Left. Henken et Left, après avoir acheté les billets, c'est ça la différence. Donc, différence, c'est que Ferregola, azali kolo kolega Fally Ipupa yuma wana. Bazalo baloba trop ba warrior ba wangila ba kokio tika artiste na bango te trop de lokuta pour ba PD. Trop de lokuta qui PD Razmeleki. Tandis que Ferregola démontre bango lelo ki non. Amutu munene na musique. Ferregola ko consommer Ferregola faut uzana mbongo. So uzana mbongo to ko consommer Ferregola te. Ba artiste léger le ko ba Fally bazana place na musique congolaise parce que Ferregola démontre monelo avec 3000 francs aux billets. Après qu'on soit bien à 3000 francs na sponsor na ya pesi bouteille moko ya bière. Ya Fally pour peser que sombi billet ou que sombi carburant 1 litre ba pesi 2 billets. Au sombi onga 100 francs ba pesi billet mais tandis que yo au sombi billet na yo nde ba pesi siko eloko moko tale lingi tale sengo ngai ngai monoko a trop ba wangela bozanango monoko a trop au-delà de ça tala ba artiste bazana sima Ferregola na mona te ba artiste oyo batie bambora bango agi mpona Fally Ipupa totali ba Majos bazali wana ba Depuis Pomba bazali ba Fabricas bazali ba Saralula ba Inos B ba Rebo Chulo bazali wana ba Vilo Kokanza tout ba Koffi Olomide lona waze comme tozaki ennemi gira Ferregola na fin 2022 na début 2023 mais là comme pour Ferregola boy sengote alors axe du mal ba anazoba boko kite yango bokimi bino nyonso bokina braza pona kolasa kino ba yuma ba PD bato nzala lelo Ferregola laxiki non az artiste monene na mboka l'unique en son genre incomparable l'incontournable un gondo style yo on a le padre de la musique le parrain. On t'a appelé ça Gousso la musique congolaise. Rendez-vous à Moko le 24 jours. Golo Goulas Gladiator Somba Bina yo. Bako sauté, Zalam Maël et Basalo GT. Golas Amutoz Ramayele, Abenda Rabididi. Parce que Ferregola, l'équipe même Pédiwana. Moko Zeba Pendosa. Oh Ferregola, Jésus de Nias, Mystère Lovalova. Moto Yambo. Moto Tika Fally Ipupa na défaut. Moto Lika Fally Ipupa na Bamapango. Avant qu'on se martyr là, sur tala le pango monnaie, combien de niveaux? 5 niveaux. Des artistes à la bouée. Au coloqué na bovo aux oaité, aux zones quartier à Sika, aux zones na mot fleuri.